Mbote de partout, bolandaka biso na kati ya Diba TV, mwana Congo, na kati ya émission tobengi tosolola. Toyeli bino lisolo mosusu lelo na mokolo lelo, ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal, c'est-à-dire que ba masolo toza nango na mokolo lelo esa biso pasi. Pasi mingi bino bato bokolanda biso na bwanya pe na bokebi, bandeko oyo batindela biso masolo oyo ezali lokola bakosala tubela. Yango nalobaka na bino chaque fois ne bandeli bino mpe bomema makambo na bino nyonso boza nango boya kotubela epai ya monganga spirituel okopambolama vi na yo mobimba. Abonnez-vous massivement na kati ya chaîne oyo, abonnez, partagez mpe nzamba kopambola yo okozwa lipamboli moko kitoko makasi. Tozali mpe koyamba mpe mosali na nzambe ya monene na kombo ya prophète Moïse Makoma na mokolo ya le 25 mai. Tozali na convention awa na kati ya Afrique du Sud, précisément na ville ya Johannesburg. Pe le 26 mai tozali na délivrance ya one by one na kati ya ville ya Johannesburg. Yo mwana Afrique du Sud mobimba, benga numéro oyo ezalaka mentionné na kati ya chaîne oyo epai ya munganga spirituel okoya po ozwa lobiko na yo, nzambe akokutana na yo pe mema mikumba na yo nyonso. Eza kaka yo moko te, mema famille na yo, mema baninga na yo, soki ozwi message oyo komisa yango partout. Sans plus tarder toleki mbala moko na masolo oyo toyebi bino na mokolo lelo. Ndeko ya mwasi mutu échauffé ye, ndeko ya mwasi ayoki fièvre na nzoto, ndeko ya mwasi abeli liboma spirituel na kati na ye. Quand on dit liboma spirituel na kati na ye, c'est-à-dire que makambo eleki ye ebele ayebi te akitisela yango wapi. Comme alandaka Ediba TV mwana Congo, comme alandaka émission oyo tobengi tosolola yango, comme alandaka munganga spirituel dokotolo na bango papa Edi Diba, aye na makambo ndenge na opesa bino conseil butu moi bobenga boya na ba problème na bino bosala nango tubela, nzambe akopambola yo. Ndeko mwasi problème ekomeli ezali ke likambo ya bolingo. Likambo ya bolingo ememi na nzela tourne, ememi na nzela mokuse te me nzela molai. Nzela molai ekei na ye babalabala ebele. Explication nango ezali boye. Ndeko mwasi azalaki elenge mwasi na bokoli na ye ayebaki via mibali te. Do mobali ya liboso ya kuteni na vi na ye oyo tolobaka na kati ya Diba TV na kati ya chaîne oyo pe na kati ya mission oyo tobengaka nyama na nyama na kombo na ye bade vierge. Parce que ezali chaîne oyo basali na nkolo bakoyitala ngo, ezali chaîne oyo ba famille baboti ba parents bana oyo bazali éduqué, oyo bazali na culture ya malamu nde bakolanda ba émission oyo. Yango pe na ndenge ya bomwanya oyo tobengi la sagesse d'un homme oyo munganga spirituel aza nango nde esalaka ke nabengaka nyama na nyama na kombo na ye na eloko nazali kolendisa mutu oyo azali ko comprendre te epai nini il faut azala ya kolendisama. Bandeko esalaka pasi pe mawa na yokaka masolo oyo bato babengaka ngai, ça me fait souvent esalaka nga ba chair de poule. Mais tellement que nazaka na choix te, il faut toujours na maniola yango, il faut na memela masolo yango na peuple de Dieu pour na lakisa peuple de Dieu ndenge nini mukili ekoki kotambola, ndenge nini mukili ekoki kotambola. Mimi Lutete nakumisi nzambe ndenge ozali kopanza Ediba TV partout, lokola Virginie Wassa, lokola Kabwena Fiston na Paris. Bandeko bopanza chaîne oyo bokozala dessus te. Nazongi mo moke na lombango ifai natanga bakombo ya bato wana parce que bazali kosala mosala monene na kati ya chaîne oyo. Yo pe panza ngai munganga spirituel, récompense na yo ezali toujours futama na maboko ya Nzambe. Bandeko na bokebi pe na bwanya, ndeko mwasi moto échauffé ye, ebandeli ya vi na ye na bolenge na ye azalaki nani mobali te. Akutani elenge mobali moko na âge ya 18 ans oyo abandi kotambola na ye pe ake kodevierge ye, oyo abebisiki bomwasi na ye,
oyo amonisi ki bomwasi na ye oyo tolobaka bongo oyo abimisi ye makila do mobali na ye ya liboso ya vie. Bandeko bolanda ngai bien na bwanya, nzokande mobali oyo abima na ye oyo abotisa ye mwana oyo apesa ye mokumba oyo adeviergeaki ye nde azali grand frère na ye propre. Nabeta lisolo moko awa pe na kati ya chaîne oyo on dirait nalobaki il y a des parents babombelaka bana na bango mosusu ba problème mais ba histoire. Moi je dis chaque fois na analyse tosali na monde oyo tozali kosambela ya bonzambe oyo tokende nango na spiritualité mosika toloba adage moko eloba tout se paie ici bas. Eza leloko moko tekele kofutama likolo obe batio na tse ya mabele okei bizaleli na yo lolenge otambolaki na mokili ya tata nzambe ekomonisama. Tu étais comment? Tu étais comment avec les gens? Ozalaki boni ndenge nini? Omonaka te na vie elle moko baboti bafuteli bino nyonso nzela kelasi bokende kelasi bino nyonso. Vous avez eu de la chance, vous les amis, frères, propres, cousins, nani ozwaka chance bafutelaka o kelasi. Mais okomona réponse nango suite alaka ke oyo akendaki kelasi aza na suite nango atangaki parce qu'on avait payé. Mais moi j'ai des gens, des amis aussi qui n'avaient même pas les possibilités à Batou. Bafutela bango nzela kokende kelasi. À quoi sert yo bafutela nzela kokende kelasi? Mais yo litomba na yo olandi nzela mosusu. Tomona pe mingi basala pe récite. Bafutela nzela kelasi aboyaki nzela kelasi akendaki nzela musique. Lelo azali ba star oyo tozali komona pe ebele. Na musique, na comédie, na ba branche ebele oyo tozali komona. Oyo asali pe carrière na ye. Lokola ba messieurs musu tokotanga na kombo, lokola Koffi Olomide, il a étudié ici a joué na offre musala, mais alandi musique pe futi peut-être na offre pa musala na compagnie Songolo Pakala, anazo la monta wana te. Donc to sekaka batu te, soki na bakoti na sa mabele te. Yango to pesaka toujours chance na vie. Mutu fo koyeba ndenge nini ya ko respecter ba bande de Dieu. Tika distraction, tika monde ya masanga, tika vie ya kotonga, tika vie ya critique okopambolama. Oyo ezali ba conseil munganga spirituel na memaka na kati ya chaîne na bino Ediba TV pona kolakisa peuple de Dieu lolenge nini bokoti kotambola na mokili ya Tata Nzambe. Sans plus tarder tozongi mbangu na moto na biso. Ezaki toujours un petit conseil pour ba papa na biso oyo baboti babotaka bana basangisaka bana te ou bien faut betela ta bana lisolo même ozala bango mibale même ye moko kaka wana betela lisolo na tango boye tozalaka na mwana moko ya mobali ndeko na yo mais tozwaka likambo topanzanaka soit disant lisolo oyo ndenge ezali kokendele na lisolo ndeko mwasi aye kobisa biso papa na ye azalaki suda bakendaka mission de service na mama na ye na Mbujimai. Ezala ba guerre moko ena plutôt na Lubumbashi. Ezala ba guerre moko esalamaka ba seri moko ba kote kuna papa el batwana ba yeko take bango. Bao bazako take bango to kotanga kombo te ba rebelle te nini te mais bango bakimaka. Mwana na bango ya mobali ya liboso akendaka kelasi. Alors baba ne ko bimisa bana na l'école. Eba bimisi bana na l'école papa ki na musala fa zonga akende kotuka mwana akomi na l'école akuti mwana basi babimisaki bana akoma na ndako mama lobi mwana akomi ate alors déjà que menace ya kosakana te mbila sa koteki partout kobeta masasi kobimisa bango alobaki na choix te bakimaki bango mibale batikaki mwana wana ya mobali me mingi baboti mingi babota biso batia biso pe bilembo baboti mingi batiaka pe bana na bango à l'époque mwa bilembo na litoi na nzoto na lisu o wapi songolo bien elongi ke mwana na ye po bazalaka pe na mwa difficulté ya kobota talaka écart ya mwana wana azalaki na 7 ans wana bango bazoki susu nanu mwana mosusu te alors kokima bakei baketi kisasa do mpona bango bayebikaki baperdaka mwana wana mpe akangamaka na famille moko songolo pakala ya ekole bango nde place bakutana na baboti wana bakimi bayebi wana mwana ya songolo pakala comme tozwi epaka bobiso mpe tokima bango mpe bakima bakenda mpe kisasa eza monene
bato na bakwe na bango bandeko bolandaka masolo ya munganga spirituel na bokebi awa ezali chaîne oyo na edifiela yango batu oyo bazali na mibunga teno bao bazali kofinga biso oyo ezali epai oyo wapi okolanda ba histoire ya vie. Ce sont des histoires réelles. Papa botina mwana na ye, papa zui abotina bakoko na ye. Pourquoi mokili kotambula diabulu alingi a dominer race ya nzambe mingi. Les gens baotambula na mibunga ebele spirituel, makambo na bango ya bakoko, o tokela kintu ya famille, yango foko zonga kapa ya monganga spirituel. Même si vous avez vos problèmes, n'hésitez pas. Papa beta lisolo na nga mekotanga kombo na ngati. On va faire ça. Tout ça la rappelle sur ma comboté pour époser là sur un problème. Moi la mobali akenaka na famille moko songolo pakala et même quand na kisasa moi la moi si aye ko botama après 3 ans ya tata na ye na maman na ye donc kulutu na ye wana ko kisaki déjà 10 ans. Je m'excuse. Ba ye ko bota elenge moi si oyo ndeko mobali na ye ko pese mukumba ndeko mobali na ye ko diverger. Ndeko mwasi songolo pakala botami na famille wana pe oyo bango baperdaka mwana bango na Lubumbashi na Katanga oyo pe koto akenda pe akola tangi bakelasi asisi pe na akomi na niveau deja ya kokota na université ndakutani na elenge mwasi moko na nzela bolingo meke basali bolingo na bango balingani makasi mais à l'époque quand même les gens bazali na moi discipline ebele mpe na respect jamais okoki kozwa mwasi na yo copine omeme pa baparent na yo non il faut penza baparent bino moko bomesana quand vous avez voir que non bokomi prêt nde bobandi kokende et puis la fille abima mpe na ndenge ya soki akei bapriere soki akei komona bilenga mwinda akutani na mwa copain na ye wana mwana nyonso ya kisasa ayebi à l'époque moi je dis ces histoires ici eza koleka nde mpe bongo. Et après ça, quand ndeko ya mwasi eria ke kosala makambo tu wana akutani na mokumba parce que c'est l'homme là qui lui a divergé. Yende amonisi ye makila ya liboso, yende azwi ye asilisiki bolenge na ye apesi ye na mokumba. Pe aboyaki te. Alobi bon, comme nazokota université, papa na ye kwa place azokokola, yebi papa na nga alobi bon, nakende komona famille ebongo toyeba ndenge nini tokosala. Ndeko mwasi azwi ndeko mobali amemi ye na famille na bango. Komema amemi ndeko mobali na famille na bango bakutani na mama kuta sabosana ndeko mobali yango mwana oyo abimisaka na lipumu oyo abotaka pendant 9 mois oyo bakimaka na guerre kuna na Katanga. Toyebi te soki baguerre ya tani ni wana parce que il y avait beaucoup de guerres, plein de guerres. Bolanda nga bien na bokebi bandeko oyo bafandaka bayebi ke Diba TV munganga spirituel abetaka masolo kitoko na kati ya émission tobengi tosolola yango. Maintenant na besoin komona bino na ba commentaire ba like na bino bako aimer yango nde kosala biso malamu po musala na biso sa nini emata ekende liboso. Alors so boza ko emete boko tika biso na pasi munganga spirituel na kolemba. Bolinga te munganga spirituel alemba, bolinga munganga spirituel sa nini amata. Bota lelo babonye to komo koma na bango ezali ma grâce ya Nzambe. Na grâce na bino po bolingi munganga spirituel pe akende musika. Après ça bakomona fondation munganga spirituel oyo ekangami pa mama Patricia Lucivika Diba ba œuvre tozali kosala awa na kati Afrique du Sud tokoyebisa bino ngo pe bokomona ngona bilembo na ba publicité na ba TikTok par-ci par-là vous allez voir ça et puis tokosala constitution ko construire batutu oyo balingi pe ko soutenir œuvre wana yango tolobaka ke eloko nyonso bandaka nano moke na bino moko après nde bato mosusu pe baye kotia maboko po bamoni ke ezali na avenir pe ezali kosunga bato bayali kolala na balabala bato bayali kozanga eleli toyali kosunga bango na moke oyo munganga spirituel ali koganye. C'est-à-dire que Nzambe akopambola na moke oyo nga na kozwa na meya na ngai na kabula yango na moto azangi esika kolala na kabula yango na moto azangi eloko kolia lo Nzambe azayebi ndenge akopambola biso nyonso pe akopambola yo moto kabolaka ngai lokola fiston kabwela.
Bandeko na lombango tozongi na kati émission na biso Ediba TV, na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo, pe na kati émission oyo eyelaka bino masolo kitoko pe masolo édifiant. Pasi pe mawa. Ndeko mobali ya libo tokende komona famille. Ameni pe mo enveloppe, ndenge bakomaki lettre, aye na mona ndako apesi mwasi, mwasi apesi mama te zela papa na abima. Papa abima kaka elongi bwa mona mwasi. Oh, papa gangi. Papa beti cri parce que papa yebi mwana wana aza na elembo moko na elongi awa. Atali kaka miswa. Papa atali bolenge na ye ndenge aza kokola ndenge vume elongi ya mwana nda atuli mwasi mwana elongi oyo te. Oyebi yango te ye nani kasi ye nde mobali ya mwana. Ah, papa petit soussoukri. Vous savez, nous les papas africains, souvent quand on a nos filles, comme ngai pe munga spirituel, je mes filles, ceux qui le fille na ngai ninga mutu oyo ebetami ya makila ya malamu, tosoka bango toujours na botosi pe na respect ndenge biso pe bayamba biso epai tokenda ko se présenter na ba famille ya mama bala boyete ndeko dof menam bandeko ezalaka nde bongo. Alors papa beti a écrit elakisi awa match ezati quel que soit problème nyonso eloko ezati. Alors ya minene ezali koya liboso bandeko balandi biso na bonya pe na bokebi yango moi na betaki ba exemple belé ya kolakisa batu ke totika kobomba ou bien kobetela bana na biso masolo. Mwana pa koki kotambola kutana na mwa copain copine alobi te biso tokutaka katanga tokimaka guerre moko boye ezalaka période wana ya songolo pakala ou bien ya sécession katangaise. Mwana père akoya akuteli sota molonga ni moko oh toi tu viens d'où? Non biso tozalaka en Afrique du Sud précisément na Cape Town. Ah papa soka alekaka nzela Cape Town papa peut-être etikaka pe bilembo bilembo c'est-à-dire papa botaka sikoyo bino bobombelaka bana na bino. Pourquoi ngai comme ngai nayebi ke makambo na seli na mboka oyo na leta na kobima ou bien nazali ou bien na kobouger donc soki histoire ya bana na ngai etikali bana bakobeta bilembo. Nous on vivait en Afrique du Sud. Prenez le temps de vivre, de parler avec vos enfants. Comme ça bana na bino baninga, la dictature ne paye pas. Tes enfants, sont tes sangs. Bazali mimakila na yo. Zwaka bango na ba paramètres surtout sur bazo kola. Moi j'ai déjà une fille qui a 18 ans. Donana toi ya kozane ami. Je dois le chérir, tu expliquer ye boye, mukile zalaka boye. Tu peux pas être un arrogant. Je vais te manger. Non, non. Là ce n'est pas bien. Ezali pona kolakisa peuple de Dieu ndenge nini bana nzambe batambulaka yango ozokomona biso tozozala ba réussite. Et comme réussite na biso ezali lipamboli mosusu non, lipamboli ngo ezaka be moko. Yeba ko gérer lipamboli. Moi je dis ça chaque fois. Boza na famille bobimi 20 mais mibale bapambolami. Pourquoi bapambolami? Bayebi ko tambula, bayebi ko respecter ba loi ya nzambe, bayebi ko tanga ba article ya nzambe, mwana nzamba tambolaka boye, mwana nzamba kendaka boye, mwana nzamba salaka boye. C'est la même chose que je suis en train d'enseigner à nos parents au bazalaki liboso na biso. Aujourd'hui nous aussi tozali baboti baningo ba kotala ya génération oyo bobombaki bofungola bana oyo bozana bango sikoyo. J'ai d'autres enfants à part bino. Pour moi na kende na ekenge akende na keba keba mwana sala nipengele na vie na ye. Ezate otiki mwana war mwana kotambola kaka boye bo joba akutana likama amemi aona ndako ekomi ekotelewa ezongi awa pe ya munene ezaka na ba suite nango ya mabe ezali nini bana ngo pe ndenge babotamaka wana bazalaka bana moko malamu te. Ndeko mosi elazwi bokumba esipane ozutu ba makambo oyo nyonso oyo me nazala zemi papa na bango bi quelque soit zemi nde papa ye kosala ba démarche epai mwana wana akomelaki epai famille wana bazwi mwana na bango baretire ye bazongisi ye na kati ya famille. Mais déjà basi basali insieste eske basambelaka nzoka nde basambelaka te nzoka nde bamonaka basala nzambe te. Mais tolobaka nyonso efutamaka wapi awa ope ose tout se paye ici bas. Yo oza na bizali ya kokosa bana bandeko nao. Toi tu promets aux gens, tu fais toujours les rendez-vous, les fausses rendez-vous. Bongo lobi
soki mutu wana bongi oye kotelema bapesa pe yo par na yo par no nini par de vie de gens ezali toujours kobanga korespecte maloba ya nkolo yo mutu obotami respecte baboti na yo c'est fini wana okovivre ta molai na se ya mokili ya tata nzambe mais soki ozorespecte baboti te okorespecte baloi ya mokili te tu ne vivras pas longtemps il y a des morts subites il y a des gens qui partent comme ça parce que bazali bango moko baloki bazali komiloka bango moko munganga spirituel nalobaka sembo bazali komiloka bango moko andeni nga na ozwa te andeni nga na okemba andeni nazoki bulo moko ya bien nazali kutu cadre bulo edaye parce que tu te fais monene yo moko mais pas nzambe basalaka monene te pa nzambe bamekitaka nzambe nda kozwa yo babombaki yo batiaki yo na se ye nda kobimisa yo tia pwa nde tokomona bakonza mboka na biso bakonse biso bokota botala na chaîne mosusu wana bomona makambo oyo tolobi mpe ya mboka na biso ndenge tata mokonzi ya mboka afingamaki ndenge bakongole wana ya mitema wukuwuku balandaki lelo bazali wapi gere esili tokokaka na mai na miso mpo bandeko na biso ebele bakufi toperdre bango alors tozongi awa na lisolo na biso mpona kobeta na lombango mpo te okinisa makanisi te ndeko mobali na ndeko mwasi bazali bana ya tata wana na mama wana nde sikoyo babimisi mbuma oyo ekopesa bango pasi mbuma oyo bamemi lisolo na kati ya Ediba TV mwana kongo papa akosi bino nano na baboti na mama batie bino na erreur bazongisi bino boboti mwana bobombi secret ale mwasi ayoki soni ake kofutela mobali atikali na lupango ya famille parce qu'il travaille déjà abali sikoyo mwasi mosusu avali nde wana la fila ayebi kaka kenga nazali kadete na bango nzoka nde azali kadete na bango te azali mwana ya grande do mwana ya ndako wana aza kobenga yaya na ye mama na ye nde yaya alingi kocenture mama na ye te depuis mwana wana kokisa 6 ans mama na ye asomba kado nyonso ndenge basalaka na bana alingi te mama na ye asala eloko nyonso nde basalaka na bana alingi mama na ye te yango mama na ye amemi makambo yango na kati Ediba TV mwana kongo po yo na ngai comme tolandaka chaîne comme topartageaka comme toyemaka comme tokomaka na bacommentaire tokoki kopesa famille wana conseil nini mwana longweka 6 ans mwana keiti mwana kokisi 16 ans lelo mama alingi kocenture ye kaka te mwana alingi kocenture mama moboti na ye te mama souffrir mais grand frère atikeli na lupango ya famille na baboti bakoli asali foyer na ye mama na ye grande sœur na mama na ye asaki kofutela quelque part parce que azoki mpe molongani na ye mais oyo tobengaka yaka tofanda nanu totala ndenge kosala parce que akoli mais après ça la fille là qui a 16 ans azosupporte kaka mama na ye te nde mama na ye amoni moyen te bakei nango na justice nde nabisaka bino chaque fois napesi bango basali na nzambe moko balandelaki dossier nde baye na lisolo sikoyo monganga spirituel fo na beta nde na beti yango soki yo ozali na ka ya bongo soki ozalaka na baka ya bongo soki oza na ka ya bongo bosala yango na ndeko ya mwasi soki oza na ka ya bongo osala yango na ndeko ya mobali yaka nango koezite te mema yango na monganga spirituel tokolendisa bino tokopesa bino baconseil tokolakisa bino lolenge batambolaka na mokili ya tata nzambe pourquoi la fille ne supporte pas sa mère ezali déjà insieste bakabu basambelaki basalaki nini ils ont payé quel pacte esalamaki na bafamille ya batata na bango po biloko mingi elandanaka suite nango ekozala boyeme bolinga chaîne na bino Ediba TV monganga spirituel emission mingi na kitoko na koyela bino mama Claudine Tumba na mboka Belgique topesi yo bambote na mosala kitoko ya kosala na kati ya chaîne oyo ozali kopanza biso nzambe apambola yo napesi ndeko lui muya bambote ebele na ngola ndenge ozali kopanza chaîne oyo nzambe apambola yo bandeko balandi biso na bokebi mpe na bwanya tomonani mokolo alobi soki yesu masiya azongi